Nati Lokole, respectez musala na yo. En tout cas, oza journaliste oyo okoki kosala biloko ozosala wana te. Miyoka soni. Comment ko vande la kombo mwana bato mukie sindi lekeya. Ok, ko binisa so ba propos moko yo yebele na 4 mibali. Pourquoi ki mutema mabe ya bongo? Yo tellement ozalaka no mukala tata mobimba ya mukolo boye mukala ya musicien. Un journaliste ozalaka no mukala ya Fally Ipupa. Donc yo ndengo ozawana okoki kosala émission na quadrate po oza mukala ya aigle. Bozo bebisa misala ngwa ki journaliste ka bino moko ba vie otokuti liboso bo se respecter mi pe sa valeur mi tia na place na yo. No ndengo ozano wana okoba no kobanga. Okoba kobanga Fally lokolo mususu. Obanga ka Fally ya danger ya jekutu te. Yo moko na ba audio na yo ozo lobela muto osola na ye. Yo kutu akamwa ka ndengo ozalaka osola na quadra osola pe na Fally moza à l'aise. Fally asala ko pelo te. Do yo ndengo ozano bangaka. Do tango banda ba émission no seke Fally nde muto ayebisa yo banda ko sala ba émission. Lobela ka nga. Ko lobela ka su mutu te kaka nga. Soko me ko lobela mutu atuka na bloquer yo na zappe yo. C'est ça. Journaliste congolais Sony. Nengo zana okubatu ba evita na bango yo. Ba tia musika ba musicien belé balekaka su na chaîne na ote, na plateau na ote. Et belé oyamba banani na. Oh mon Dieu mon roi. Bozela. Oyamba banani na Nati Lokole. Miyoka Soni wa mukolo. Oza mukolo tata mukolo boke ozalaka mukala. Toboyi te Fally aza musicien ya mboka. Un grand artiste oyo azosala la fierté ya mboka, oui. Tokoki koboya yango te aza artiste na biso. Mais ezala te ke okoma journaliste ya mutu moko. Ki journalisme yango ya Congo ka boye. Doso oza na Fally okosola na quadrate. Donc ko tellement ke oza na Fally, ozalaka na Fally, donc quadra ennemi na yo. Kofi olobi de ennemi jire po yo oza na Fally. Au moins que muto solani na ba audio aleki yon esprit. Aleki yon esprit banda le tu lobi. Asola na Fally, asola na Kofi. Donc aza en bon terme na bango mibale. Yo moko kuto eleki la ka. O yo to meki ka Fally azape. C'est comment que oza na valeur te. Dignité zate. Qui responsabilité qui mon balicité pas na yo zate. Comment ozo banga mutu? Ata kutu ngo ezala te. Comment yo banda musala no kutu ndenge yo moko lobaki yango ke Fally o yo moko lobi na ba émission na okay ndenge zana Fally kutu banda boya e. Fally kutu o banda ko boya banda bwa tsene bandeni. O banda ondima ete. O banda ondima Fally te. Siko Fally kaka mutu moni mokili nde ezalaka. Mo mokili. Mutu ngo yo négligé avant. Tant que makam ozo boya ozo boudé. Après yo yambe na émission yo moko bombino moko bomoni ke mutu oyo makambo eza. Mutu oyo négligé ka avant. Kaka mutu ngo wana. Okoma mukala na ye ya liwa. Okoma ko banga e comme pas possible. Okoma ko chrétien batu mususu kaka po ozalaka na ye. Papa, ba musicien ba olinga na bango su bongo te. Ezate ke tango za na parti pris na musicien moko bo fo la kisaka ngo na miso abatu oboya ba musicien mususu yo journaliste. Okoma no ko éviter ba musicien belé. Na plateau no kutu baleka ka bisu te po na comportement. Nzoka nde soki ozalaki na parti do ozana na parti primaire obombaka ngo revesa makasi te. Ndi musano eke likolo mais okweya yo muto kita ozasu na valeur to ozasala dignité ata mukiete. Po nini obibimisa lokwa mwasi moko boye abangaka mobali. Fallait leki yon esprit banda le tu obiti mukolo ko kufa. Aigle aleki yon esprit makasi. Na esa bino ya makambo ya Fally na Kofi bokota yango te. Foko bo pesa ka conseil. Bo pesa ka nde conseil mais bokota ka te. Bokota ka te. Bongo te.
pour pesa conseil boko loba na bino na nenga musique ezala lango mais boko na ba NT yo boko na tio kolo loba ki ngo muko ba oyokana bongo sikoso pe ba yokani uti ke bino kam ndi bokota makambo botika na so bino fo pesa conseil mais boko ko kota makambo ngo bino ba fan na ba journaliste bino ndi boko ko kabola ba musicien penza boko ko kabola bango na batu pona bilobela yo za journaliste o banda musala no kala kande ngoy molo ba ne émission no liboso kuti afali wana bandi na ba radio fali kuti na bandite mais lelo fali ayeko kunzo makasi ozopesa musala no valeur te okono parti pris donc do ya makasi kutu batu do ba evita na ba mission belé pour nini ba yebi ke yo nati le collé ya fali nati le collé ya fali nati le collé c'est fali to boyite mais pas jusque là zala na yo na parti pris mais faut bomba kango po ozope moyo ko pesa musala no valeur pone ngozana musala na yo yango nde tata na yo yango nde mama na yo fali pour pas qu'on en charge te po azana bato ebele azo ba charge ba mission na ina baza charge na ye famille na ye bana na ye ba charge na ye donc soka kabelo lelo mois 2000 3000 4000 ekoleka temps pour zongo susu kozwa temps siko musala na yo il faut opesa ngo valeur musala na yo comment ko négliger musala na yo pour ndengo zana po oza ya fali donc tellement que oza ya fali ko le bela so misi musute po oza ya fali pourquoi comme ça alors comme ko critiquer eloko nga na vandele ya mingi eza nini nati lokole wa mukolo ya nati oza mukolo mitia na place nao mitia penza na place nao eza teke odiembela manike po manike alobaki yo po diembela kutu manike alobaki moko bongo onga na yebi 4 bandeko baotola nga bolaike bokomante na mona ba vie ezala ebele mais ba commentaire na ba j'aime ezala mokie ezaka nango besoin ezaka important makasi so bo sala ngo esala nga pe bien na linga bino makasi na bondela mpona ba abonné na nga na bato bo tala bo s'abonner te bo s'abonner bo like bo commenter bo matisa chaîne et mata po makambu na bombela na bombeli bino ba surprise ya bien mais eya sima eya sima ntango na kovandisa pena matosi mosala kitoko bokomona pena ke plateau ntango evandi bomona pena bamakambo ya kitoko onga na bombeli bino siko na osepela bomatisa eloko yango bomatisa yango bokomantaka bolaike boaime en tout cas esa bien esa vraiment plaisir à trop merci beaucoup na bato tu balingaka nga vraiment na lela bino ya trop bato tu batala nga bozo continuer kotala bokomantaka na yebaka bino esalaka bien esalaka vraiment bien taka bino ba like na bino ba commentaire bozangisa te bato pe botalaka bosabona te so bosabone vraiment esalaka vraiment plaisir à trop voilà merci beaucoup nazongi siko na sujet vraiment oyo vandele ya mingi eza wana azalaki na introduction moko boye kaka nalobela po vie na biso nati lokole azokola te donc bavie ya Congo balingi na bango kokola te balingi kaka bazala lokwa bana mikie azose comporter vraiment te donc mingi ezake na vandeli awa eza nini nati lokole ya nati wa mokolo nati lokole na bengi yo combien de fois se comporter eza teke ntango maniki alobi oyo alobaki aleyo mpe lingo diembela nango obanda kolobaka esindi kutu yo oyoki maniki kutu alobi moko me yo oyebi 4 mibali oyo asindi nyonso wana mpo ozolukaka polémique lisusu donc elamuka donc kombono nde baolobela yango te ozoka bien te donc fo kombono mpe balobela yango mpo esalo bien bajournaliste ya Congo bolinga base bovivaka na base donc ndenge oza wana pena oyebi 4 mibali asindi mponi kose comporte boye nini yango olobisaka bajournaliste ya mibali ya Congo kipede kaka se respecte oza na ndako na oza na mwasi no na bana mitia na place na yo eza te ke obanda kolinga obanda opanza bafoye ya bato sidi na kofi balingana lelo te
bayeba na kala Cindy ayebi Kofi kitoko. Cindy ayebi Kofi kitoko makasi. Peza na makambo ebele Cindy a signé pona Kofi wana so boyebi te. Yana makambo ebele Cindy a signé pona Kofi. Alors, botika mona bato ya mukie. Yana ti Cindy a mwa mukie respecte ye. Pe aza mutu aza na ba dignité na ba valeur na ba respect na ye. Azo mutu fo mériter. Eza te ke yo po lamuki no ka te ngape na bombarder. O bombarder na okaka po pesa flamme na likamu mo boye o ezati. Apo bo kitisa dignité ya mutu o no kitisa valeur ya mutu non. Cindy banda musique na ye to yoka na biso te. To yoka te pa mutu mo ka tambola na ye te. Aza mutu mo zala ka na Kofi. Abwaka na batu te eloko te ayembaka na ye azongi na ndako azala mingi kaka na Kofi. Do aza mutu Kofi na zana zuwa makasi. Ana tante bando tika oki kotambola sa ba sorti na ndenge na esimba te. Ba danseuse kutu. Ba vanda kaka don a contrôler bango bongo mwasi oya bima na ye. Do ti akoma ko bima na mobali libosa mibale ya misatu 4e. Yo yebi. E Kofi ayebi ile hotel sans trace. Pour ni kolingaka okita valeur ya mutu. Olinga okita dignité na ye donc ko baba na ko salir ye donc nde bato bazo loba wana ke Cindy alala na fali donc omona ngo bien ko omona ngo bien le kumu mwasi ya mutu ko banda olobele le ko wana pe fali pa za mobali ya mutu ana mwasi ne na bana a mériter respect likambo za ko likambo fa ko mata niveau komela ite mais tellement ma ici sopana ki to mona ki déjà mission bimaki nyonso po mission Cindy akoki jamais ko telema asala émission. Mais presque mutu tout ayebi yango ke ezaki volonté na été c'est quadre soki ba gérer na bango makambo ngo penaka publication na ba monde on bolekisa on a passé simple ngele kanango pe kana passé simple elinga mingi pe ba mona na bango ngote mais tellement ka asoki sommation ya makasi esenga kaka asala oya sala mais aza mutu ya biloko wana te en toi bo respecter s'il vous plaît ngana yi ate pona finga mutu na ate pona clasher pona loba n'importe quoi alors eloko ngana ka koloba na ti lokole mitia na place na oza mukolo Cindy aza leki na yo alors ko sala biloko o sala na te na ba te so oza na posa bato on ba bela ba tension ba bela ba eston ba kufa po mitema na bino esepela o quoi bona posa pena Cindy pena boyo ka pena ki abeli tension ou abeli estomac ou akufi mitema na bino po esepela ne avandi ne kimia bongo esepelisa bino te hein. Ezali na makambo bimi awa na ya fali esali no babuzo banano esali bien te esali ye bien même na couple na esali bien te eleka nango te penza yo pe susu yoko lamuza susu ngana yebi 4 poni mutema mabe ya boye sikoza na posa nini yo pe babenga ba tuna o po makambo bo sala bo mutu ni bokomisa ma alese Kofi po Kofi akoka biloko te akokoka te aza da mukolo boyeba ke Kofi ya mukolo akoli aza papa ta bo ba biloko bozo tuka ye bo boma ye bo ti pese passe bo ebina za mutu azuwa na makasi aozanga kimia aozana kimia te alors ba star ango toza na bango bana bango ebele te to respectaka bango to pesaka bango valeur ba biloko to salo esa nango bien te e pesa lokumu moko te ba yeba da ba journaliste ya Congo bata bilobela bato soni balobaka n'importe quoi bazanga makambo koloba basala kama makambo ezanga tina bazana bango na valeur te yango to comme international te omoni ba journaliste ya Congo ba comme international te pour ani pona bilobela pona sale comportement na Congo banana ya journaliste kaka moko ya mwasi onga pena na mona kapena na respectaka banda le tu lobby na mona razo mériter ba valeur banda kala banda ko mériter ba valeur na ba respect ti lelo c'est mami lela ba on so atika na mibali na basi bo bebisa na biso batoto ye okuta biso bozo lakisa biso nanu buzoba sikotala et ça la bino soni bo wata na valeur te un journaliste diembela na un musicien akoma ko banga na musicien donc akoma ne kutu alobela makambo mutu ya musicien musu ezate kaka ya musicien wana
po azobanga nakolobela quadre nde nini fali automboka nati lokole quel soni donc ozobanga kolobela donc nakolobela wana kutu donc nati lokole ndenge aza wana degré lengaka fali incroyable et pourtant ntango oya obanda mosala na yo fali azala te osala mosala na obunda mosala na yo ti après boya kokutana lisusu na fali bozongisa relation na ndenge olobaki na baémission na yo alors respecte mosala na yo eza te ke ndenge eza na te ma oza na fali oyo bando bangaka bangaka fali okosala ko émission na fere te banda na ndenge nini fali osilika donc esala propre te osala mosala mabe moko osala mosala mabe makasi basala mosala bongo te mosala na yo fo respecte yango mosala na yo kozala na balimite te toboyi te okozala na yo na parti pris oui eza mutu nyonso na vie ana mutu na ye alingaka ata biso bajournaliste ozalaka na bato na biso musicien na ye oyo azalaka donc aza fan ya musicien mo boye eza normal ezalaka nango oui mais eza te ke obanda kobimisaka yango en live makasi boye oyina bato mosusu mpona mutu wana ezalaka te bozobebisa biso neti nga pena lelo nakovana na nga nalobeli fali lobi nalobela te mokolo nalobela kofi mpona ko se base na mutu moko te mosala na nga na bandango te mpona bandosala yango kaka mpona mutu moko ezalaka te bongo nde te siko degré na niveau na ti lokolo ozomemela makambo yango esala mabe esala propre te esala sali te na yo moko esopa yo na yo moko mpenza esopa o donc eloka na ngi naloba lisusu tika vi ya sindi tika vi ya mwana bato sindi lekere ndenge aza na problème na mutu te atelema na te avanda na mikro bando clashe bato so oza na bakanda na yo mpo na vie quadre na ndenge ozalaka na fali il faut olakisaka fali ke olingaka quadre te donc luka ogéra yango bien me tika kombo asinde bandolobaka ke aza na 4 mibali oyo oyebi babima na ye tika biloko wana so oza na mposa pourcentage emata bolingo fali alingo makasi continue koclashe na nde boclashaka na mino kofi olomide esi ya mesana ye alingaka ne bongo me nasindi te nasindi te tika kombo ya sindi tika kombo ya mwana bato avana na ye tika kombo ya mwana bato soki ozoluka babezi kombo no etangamaka lisusu balobelaka ngo oclasha donc bademare yo lisusu na bete masolo mosusu me na sindi te sindi asali elo te sindi aclasha mutu te sindi afinga mutu te azwa na mikro te avandela kombo ya mutu te alors ba 4 mibali wana olingo ekoinventele mwana bato s'il vous plaît arrêtez mpo asali elo te ana problème no te ntango ozolinga oinvente tala ye aza na problème na yo asala yo deya nini continue nango na quadre clashe nango nde bomesana na bino okenda nango deya bongo depuis kala bomesana ye mpe mesa ye kuta alinga yango metika sindi ya innocent bokoti na babuzobo te eza na sens te se respecte mitia na place na oza mokolo ozwa onéglige mosala na yo deja ozwa deja okoma moto ya parti pris na monde ya journalisme baparti pris wana ezalaka na bien te alors tellement ozalaka deja moto ya parti pris ya makasi obimisa yango olakisa yango deja boye bokontinue baclashe na bino nde bomesana kofingana nde omesana mpe koclashe kofinga kofi mais sindi ya bato te asali lelo te botika kombo na ye ye makambo ya koclashe kofingana wana ayebi na yango te alors amérite na barespect na ye eza teke bokenda koridiculize ye bokitisaka ye non botika ye avanda kimia alors donc oka na yaki nalobela mpona makambo yango oyo alingaka sindi tie commentaire j'aime sala bien talaka bien alela bino ya trop oyo mpe alingaka nga se manifeste ke olingaka Francis Kabalenda
se manifester. Botika sambla, botika ka kotala ka po bokei non. Bo soutenir ngandeni. Na ba commentaire na bino, na ba critique na bino, yango ekolisaka biso ba commentaire ba critique. Yango esalaka namoni koto bato basepeli te ya te mais on a meka mpe ko changer. Neti nga na yoka na nga conseil. Merci vraiment, merci. Merci na bino tout. Donc tout le monde a dit à la prochaine. Bisous à vous.